Les amis de Londres, nous avons le détail qu'on appelle ça Ibrahim Nzamena Nyoso. Donc, aussi, nous avons un mail pour les toujours pour les Chinés de la Ramadan. Mais ça dit bien, ils vont introduire. Donc, Joseph Foué, ma prêtre, merci à trop. Ibrahim Nzamena Nyoso, merci à trop. Ma Charlotte, Jean-Léon, merci à trop. Donc, ça dit bien quoi. Personne n'a pas de boulot, amour, ça toujours. Nous avons 4 mabélés à Saint-Jean, pas dans l'île, on l'a fait Washington. Et c'est dans l'île, on l'a fait Washington. Yango yo tozala kati ya lingwala neti kaka na kati ya Londres yanga Ibrahim Nzamena Nyoso fon tudaki tala masa ka ndenge ezalaka mimita tata mwasi esekela malaika Jojo Moya ouais bana Londres balobi nuta continua oyo ezaka lokola confirmation donc elakisi ke tokwei mpena centre ville tozala lingwala na miti oyo toza sirwileri toza na station Kobile donc tosalaka boye po confirme ke toyaki mpena totambolaki tokomaki sur le terrain donc bosenti mambo eza ya kafu ya kosakana te bana Londres tout donc biso mpena bolingo ezalaka yamonike tobandaki na palais mais tobimi sirwileri mpo bosentir ke toza mpena na lingwala na centre ville donc toyaki mpena nde kokonsole ya biso moko soldat epesa ntango kwa donc makambo ezali ikati esamba na kobosango te toujours nayebi ke yo tokosala no mabote wana tozalazala le makambo eza ya kafu ya kosakana te plaisir à trop Joseph Foué ma grand prêtre donc ifan toyeba ke bino tu bokolanda baimage oyo bokomona ke tozalaka ensemble donc mimita tata mwasi PDG Manchekoko donc nayebi te quoi donc bobi de Londres ser nanga Kwani na Londres na bosante de la part des bobos japonais ser Kwani Charles Mbongo na Mbongo Vincent Piana Merlin Piana donc masolo yango oyo nayebi te toza mpe bena bayaya awa donc wileri yango oyo toyaki lingwala tobali na palais epuis tobimi na wileri donc toa sur station Kobile na minute oyo mwashe moyo osala mai osala bien fort nde kaka nalobaki mitema na biso mitimolama te tondimelaka nzambe tondimela bepesa ntango donc makambo nde yango wana donc minya olobela ti anakonda pesa na ba Londres basanti ke tozali mambo eza ya kafu Maman Micheline na bosani yo te mwana ezalaka ya suka te me ya liboso mpe kozalaka Dodo Mbenza fon todake bino tu ndenge ezalaka kaka luta mao luta yanike luta mao kazi donc bino tu nde boza wana babobi de Londres donc toza awa na kati ya station Kobile eza na kati ya lingwala Claude Maloba oyo eza boulevard Wileri donc zopesa kaka po tokaki sentiment na biso lokola ebandi so efe bandakaka Ibrahim Nzamena Nyoso na kati ya Londres ntango naloba pa Mère Charlotte alongola ya toujours kai po Mère Charlotte asangapenake ana kondo yango wana kobeta eloko mosusu te kaka lisolo apesa ntango donc mingimingi sans le savoir bakomprendaki te cette fois-ci bakomprendre yango tobaki na bango tosala bango elongo Ibrahim ayeye pesa ntango Ma Charlotte Pigeon, pesa ntango Ibrahim ayeye, pesa ntango Ma Charlotte Pigeon. Station Kobile, meilleure station na kati ya lingwala, meilleure station na kati ya Kini. Donc moko te quoi, donc on est toujours ensemble quand ndenge ezalaka. Là au banque. Bah Eco Bank. Ouais, la marque assistante toujours Balobi ou anti-flamme, la marque assistante toujours. La marque assistante. Zamé à Facebook. Aïe, la marque assistante. Donc il a WhatsApp. Mais kondo. Donc kondo ya sini la famille Petit King aleka son condoléances mingi wana yana oloba mekondoléances soki moto akufeli bapesaka ye soki moto yakufeli bapesaka ye atifame yapesi Petit King Hervé chante yapesi Petit King
La marque à système balobi Yvonne Todak mère double yo moko yebi José Vraiment Kati Loi Kati Loi Kati Loi British de Mukoko British de Mukoko à Londres et puis Jojo Mouya mère Aniti Mambote na marque à système donc babi ezami makambo ezali donc makambo ezali mais mingi ezaka ke no mes condoléances na marque à système condoléances na marque à système Damien Cosimanto donc on a invité Bateli Koi donc vous avez venu pour les amis de Londres tout bossa ni binoté Yvonne mais Yvonne mais double ça mankambo Amisi Kitoko Babele Tumba Luta Mao Luta Pesantango Ibrahim aye Pesantango Machalante Pigeon Pesantango Ibrahim aye Pesantango Machalante Pigeon Minga kolobea te donc souci koti na kati ya motema donc nayebi te quoi susi na motema na ngai susi na motema na ngai susi na motema na ngai ezali mosika lokola liwa pembeni ya moto temonanga erile chama monike chama bayebie susi na motema na ngai pasi na motema na ngai ezali mosika lokola liwa pembeni ya moto temonanga elize chama monike chama bayebie susi na motema na ngai na motema na ngai nzambe na nyonso makambo eza misike donc mama kulutaki atiki vraiment basusi na motema mais inchallah on est toujours bale bao bakei bao batikali donc eza makambo donc courage vraiment ya trop nzambe toujours kaka ndenge ezalaka bana Londres nayebi te kwa donc arta tokunda déjà mère kulutu bana cadre ya fe na nga oyo donc explique tout la medi show boyoka Bogara mboka makambo ni makambo pesa ntango awa basécurité ya makambo ya danger dégâts soit mettre na biso mettre nde baswana donc sécurité eza partout sécurité c'est partout sécurité awa Kobil station Kobil eza mpona bana lingwala po bamettre na biso basalaka biso sécurité basala sécurité awa donc sécurité mpona pesa ntango makambo tu donc yango wana soki tosali émission awa tosali sport awa eza mpona bango baautorize biso donc les amis de Londres tolela bino trop on vous aime beaucoup bamaglore mbinga baseki te mambu donc bango tu balela bino bana poto donc toyebi te quoi na motema na ngai susi na motema na ngai Mama Charlotte et Pigeon Verte na Londres kafu na kafu petit soit biso dina Merci la kitoko Vamos na benage no nde tozokende